Yalelo mardi 13 août 2019 Yangwe Bandi Mbote Kinshasa Mbote Brazzaville Mbote na Bamouria journal télévisé en lingala facile Jules Ngandolo na nese makasi mingi na yebi ki boza déjà ebele wana politika na bisabino déjà qui édition lelo tout ça na invité spécial na pour édition lelo monsieur Ferdinand Kambere Azali Bongo secrétaire permanent adjoint ya PPRD lelo to solane par rapport ya actualité politique ya mboka na biso République démocratique du Congo ndenge to baki na bandela journal qui édition lelo tous allons invité spécial au Azali Bongo, Monsieur Ferdinand Kambere Azali, secrétaire permanent adjoint, il y a PPRD, le l'autre Betanae, Masolo, il y a politique, actualité, Bandengeni Marambo, Azali Kokende, Azali invité Nabiso, Autopé, c'est déjà Mbote. Bonsoir, Monsieur Ferdinand Kambere. Bonsoir, bonsoir. Voilà, rapidement d'entrée des jets, donc, Bana Kinshasa, Bana Congo, partout, Bissé, Bazali, Balingi, d'abord, Bayeba. Démarche, il y a Premier ministre Nabiso Sylvestre Ilunkamba, Oyo, Azo Menewana déjà. Est-ce que Ezali, Koto, sa constitution, Mboka Nabiso, Nandenge, a représenté, Yemoka Lubaki a représenté déjà, liste, il y a des membres, il y a gouvernement d'abord, et pas autorité morale, il y a FCC, bon, on a Sima Okende Rousou qui s'est représenté, et pas il y a président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'ils ont respecté Mibeko Mboka vraiment? Ils ont respecté Mibeko Mboka, parce que, nayoki mingi ba commentaire mais ba commentaire ozo kende na sanso eza malamu te to meseni pour chaque likambo il faut kaka ko extrapoler premier ministre azalaki na ye clair na logique ya démarche ya bandaki alobaki yambo bapesa ye musala ki abengisa ba coordonnateur mibale wana ngambo ya cash ndeko honorable Jean-Marc Kabunda Kabund na ngambo ya FCC ndeko honorable Nehemi akutaraki na bakonzi ya ba plateforme politique wana na moko bapesi ye ba condition keno bato oyo il faut proposer na mokonzi ya mboka pona biso il faut bazala ba remplir critère boy tango sikoyo ayambi ba proposition ya apesi bangalobi 3 non na ibike eza makasi ko sangisa kombo na ministère songolo mais merci pour bosali yango ngape siko nazana devoir ya kotinde la rapport ya bakonzi na bino ya politique parce que bazami balé pe appréciation anande akosala mutiri ya suka oyo mutu akosinya ngo aza mutu moko eza président de la République Félix Antoine Tshisekedi nini ba violer batikaka kotiaka ba polémique place polémique et cause à la terre. Voilà, merci beaucoup monsieur Ferdinand Kambere. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent adjoint donc il y a PPRD donc tozongi là on a côté asuka tozongi le souci monsieur Ferdinand Kambere. Donc je rappelle na bandiko tout bata la biso que vous allez secrétaire permanent adjoint il y a PPRD azali cadre monene kuna na kati ya PPRD. Alors bande bata la biso balingi ba d'abord influence il y a autorité morale il y a FCC za makasi mingi na démarche ya mboka ekokende ti wapi oyebi po bato ba mesenité comme on a ancien président afandana nouveau président de la République yango ezo tia ba mwa nungu mais soke ba Tanzania awa Tanzania okokuta ancien président na nouveau président a organisé fête ya bengi moninga ezaka ndenge wana bato ba komesana kaka après Félix mususu akoya peut-être Joseph Akotika la ka envie, Félix Akozala envie, il y a troisième paix à Kolanda, peut-être il y a paix à Kozala, on a bakomi 3. Donc consultation, Moussoussa Kendomona Moninga, eza entre bango. Joseph Kabila Kabange aza mokonzi ya FCC, aza majorité à député, nécessairement il faut aller la po moi discipline na ordre éthique à la famille naie pour basali sa mokonzi ya mboka à atteindre vision naie. C'est ça. Na esprit wana mboka yeke nde liboso. Voilà, en tant que cadre quand même munene na kati ya plateforme na bino FCC population zozela à quand la sortie de ce gouvernement batutu bazozela rapidement. Réponse quand na munoko ya mokonzi premier ministre oya lobi ngai so na silisika ba quelques processus wana consultation ya premier mouti na sali deuxième siko et kozala peut-être signé soit ils approuvé na mokonzi mboka et puis abimi donc peut-être aujourd'hui toza déjà mardi ezala ki kelelo ako déjà ako proposer ako ça la proposition alors
so esali que ba critères ezalaki respecté déjà et que bato oyo bazali wana na mokonzi oyo ya biso ya FCC asepeli que bato oyo bakokota eza bato oyo bakobebisela mokonzi ya mboka te, mokonzi ya mboka pe asepeli baharmoniser ebimi, peut-être aujourd'hui, peut-être lobby mercredi, peut-être jeudi, mais je crois que Kalamingité, gouvernement a to Zelango, population à Zelango. Voilà, moi le basuka bande ko tu balando bana Congo parce que déjà oui, malaliboso na plateau Lingala Facile, mais le basuka na batutu balando na Lingala Facile. Pour ndekolanga honorable Zakari, longo nya mingi pour la initiative projet bandaki lokola liseki, mais petit oiseau deviendra grand, na koti na studio, na sepeli, félicitations, et puis na contribution à Oyazo Sala pour la formation, il y a Baimbo Kanyoso, par rapport à l'actualité politique, par rapport à contexte parce que Nyoso acteur politique, œuvre il y a Mounene Oya Kosala, Eza Nde Kokota, la formation ya Baimboka, que Bango peut bazwaka information à chaque minute, il y a Makambo Ezole Kanamboka pour la Bolamu na Bango. Pour la Batoyo, Balandaka Lingala Facile, première fois na kota na plateau, peut-être Bozwanga na Banzela pour la moins interview, mais le long na koti na plateau, il y a Lingala Facile, et ça pour la Koloba, que na Batunyo so Balandara. Lingala Facile que na kuti biloko série organisation nzogande ezali. Merci beaucoup monsieur Ferdinand Kambere na rappelé na bande kutuba otala biso ke azali cadre munene na kati ya FCC mais na côté ya PPRD azali secrétaire permanent adjoint Yemutu Toyambaki na édition ya lelo mardi 13 août 2019 comme invité spécial. Merci encore une fois, merci. Je pense que na édition zali koya to rezoa les ceux qui occasion et sengi biso.